Bandeko ba bolingo tozoyeba lisusu te mboka o Congo drapeau na biso tosala koboni tokende wapi tolela nani mayele esili biso na kati ya mboka na biso moko. Congolais mokolo nini okotelema obunda mpo na mboka na yo? Mokolo nini ifo basala yo nini mpo bakomi olamba biso, bakomi batuta biso, baviola, bafinga, bakotela biso na mboka na biso, babotoli nyonso basali? Congolais bujaka te oyebi soki mutu atelemi oyo tubi embeli a réagir te, otindiki ye a réagir te, obando mata au fur et à mesure que mutu wana acte nyonso ozosala ye azo réagir te. Nayebi te nde nini nzambe akela biso na matière nini mpe na formule nini. Mais Congolais, pardon, naïveté na biso ekomi oleka, ekomi ntango biso moko totelema to se prendre en charge. Il est temps que le Congolais se prenne en charge, que la population se prenne en charge, parce que otozo zela batoto opona bakotela biso te babundela biso te. Il est temps pour nous de nous prendre en charge. Nazo loba yango, il est temps pour nous to sala ba marche na biso to kende biso moko luka ba solution zo zwa maté. Maintenant, il faut rectifier balobi que kidnappeur, kimi et tout ça là. C'est une image et c'est une information fausse. Kidnappeur, bazali, bazabele bien na prison makala. Mais tozo senga na mokondi ya mboka. Please papa, turoyo. Solution malonge zwa mapezala libera parce que bazo fingi sande mandat na yo. Que nanu to mona makambo to mona te na Kinshasa. Nanu to subisa humiliation modèle oyo te enlèvement ya salité. Mutalibo mamoko na matete bauti ko retrouver na mutu ya mutu na makolo ya mutu mikuwa. Mena mutu ya mutu abeta mi oloko eloko muso monika bavon elekana kia bata bazo bata ma place we bazo zonga bo. Ndenge pe na matete lobi baniki mutalibo bakangi ka mutalibo mate. Bakangi susu mutu ka muso linga kia enlever bana. Nazo tshela bino extrait. Mais na bino extrait wana après kolandana no prophétie o epesa na 1990 likolo ya RDC. Bolanda prophétie na bokebi nyonso. Et puis après prophétie nazo tshela bino explication mwana oyo bauti ko faire libérer na ba kidnappeur abeta lisolo ndenge nini bazwaki bango ndenge basalaki bango. Wana elekana ki wapi na matete. Bino moko boyoka prophétie oyo sima nango na tsheli bino mwana wana après tozongi qui a été faite ici à Kinshasa en 1995. Ça remonte. En 1995 au Palais du Peuple, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car il deviendra un pays des merveilles. Qui croit ici qu'on est en route? Qui croit qu'on est en route pour voir le Congo devenir le pays des merveilles? Si tu le crois, fais du bruit avec moi, dis quelque chose, manifeste-toi. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Oyoki prophétie? Est-ce que yango tende tozo vivre lelo?
Mutu apesa prophétie oyo azalaki étranger ayaki na mboka na biso koteya. Boyoka. Nazozonga, mais toutefois avant nazonga na bisa prometaki bino na otela bino nanu image ya mwana oyo ba enlevaki oyo bayebi ko récupérer na maboka ba kidnapper bolanda na. Tangaza mtu kwa bazu msuba zalaki na bana msusu pambe bana kaka bana bakoti babo malabati bakoti sibino na kata mutuka bakota kimuninga ngana kata mutuka ayo nde babwaki yo kuna babwaki bana so muninga na bikisio pamabo abandaki kolega na tinyali wana akwabi bon ato ana kalfungule wana kalfungula vedi na itaga précisément donc tofandi kaka boye na 12h30 awa tomoni mutuka oyo ya pembe oyo karo ya pembe bande kolanda ngo ipareti baobelake baleve banaka oyo sibitima kaka boye mo chauffeur akiti akimi akei pe mutu ozotala ngo bien ea na plaque te tozotali mutu yango bien eza na plaque te plaque. Bonjour bandeko. Vidéo esalami lelo na route mokali. Enta bafani kaka boye bato bayoki na kati ya motoka bana bazoganga. Donc bato baenleve bana balinga bakiteka bango. Donc bozala penza prudent na bana na bino bamama bapapa bozala prudent. Esalami kaka lelo le 7 na route mokali na velo Musanza. Bakangi na plus de 7 bana na kati ya motuka. Bozala prudent, bozala vraiment prudent. Donc, obatela bana na bino, obatela vraiment bana. Merci. Après kolanda prophétie oyo, boyebi ke nga na mema Rebecca na TV, tosala ba émission ebele sur les prophéties. Bien que heure moko bolimbisa ngai, les gens commencent à abuser par rapport aux prophéties. Mais cette prophétie m'a beaucoup interpellé. Et le belinga mingi. Et puis naye ko comprendre que ba prophète na ba prophétesse mususu ya lelo ba komi ko kene ko puiser na ba prophétie akala po ba ya ba beno pesa biso pe ba prophétie na bango azuka ka a changer ngo mukie et comme nango prophétie na ye pas beti na. Parce que congolais ya zala soki mutu moko asali eloko esimbi biso nyonso toki para domaine te toki paka domaine te oh cabine oh makambo nzambe congolais a bongo, il y a de vrai, il y a de faux. Que personne ne puisse nous dire le contraire. Ngamo na mona nzambe, ngape na sambelaka. Na mboka o soki olobi kaka, o étudier ka population ngo bando bete loko moko bopozwa bato, okozwa na yo. Surtout na mboka ba nzambe bato bakomi très naïf, baza sous na discernement te, balingi ko sosola te. Mais cette prophétie m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé. Oyebi soko za mona nzambe sambela soki Bible lobi to examina kanyoso. Okoyeba soko za na kati ya prophétie ya malamu to ya lokuta, mais cette prophétie m'a beaucoup enseigné et le beling et puis le bama kala na bane soki 90. À l'époque, ne ba pesa ba prophétie oyo. Pendant ce temps, mboka na biso nezaki na pasi ya lolengo ekomi te. Mboka na biso ne ekomangi na ba problème nyonso ekomi na ngote. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Même pour choisir une église, lelo ekomi problème. So mutakiti na Congo pour luka église, on a un problème sérieux. Pour mona mabe kote ekomi, mboka oyo batu babanga lisusu nzambe te. Somo ya bonzambe ezalaka lisusu te. Batu basila somo, basila mawa, basila kibomoto.
nzambe akoma loka moninga na bango bakoma kosakana na ye omona moto asala aventure na kombo ya nzambe mais il se permet de continuer parce que azomilobela ke nzala tellement eleki bango ezofonctionne surtout azomilobela ke il faut aganye mbongo na nsima ya kombo ya nzambe abosana ke nzambe wana soki asilikeli ye mabe ekozala ya degré mosusu mais azosi azarde na ye andimi na ye pena ke ameka dada na nzambe tala degré. Mais cette prophétie m'a beaucoup édifié. Je demande à Dieu, Seigneur, ce qui prophétie oyo et où tu es pas na yo. Pesa ba oyo ba salela ona nu ya solo ba oyo ba tikali na makolo no pesa biso makasi, pesa bango makasi. Ba umela kino stangu prophétie ko s'accomplir pour te ba ko témoigner de ta grandeur de ta main dans ce pays. Mboko eponami na nzambe. Mais kasi na minute to oloba nzamba asuna Congo te. Nzamba pesi Congo mu Congo. Mabeleki, on a exagéré. Tozo abusé sérieusement. Comment moutako ko zande kone azo mona e marchandise, moutako zo ande kone azo zoe azo bomaye. Ndenge ni ko salama. Mouto azu nde kone a komisi eloko. Pour mon côté qui est tellement bas. Mouto azo zoa jeune au fois banga makambo. Azondima asalate abundate pour na vie na ye mais plutôt azoa muninga na ye abomaye après azumbongo. Ce que sili abomi lisusu azumbongo. Ce que sili akeko. Donc toi tu vas finir carrément batunio so finalement otikalaka na famille na yo ndoko lia. Et quand tu vas tout finir, tu vas faire quoi? Pour ébé lukate. Et la grande partie de la responsabilité revient au gouvernant de ce pays. Ba oyo ba gérer pays oyo depuis Mobutu akufa kino lelo. Mais si c'est la prophétie de Dieu, tike ça la mandenge prophétie lobby. Mais boye ba ko nzamba ko tout na bino hein. Eza lo gérer ki quartier, o gérer ki rue. Nzamba ko tuna yo. Nzamba ko tuna yo. Pour grande partie, bato ba komisi bana ya baninga ba sauvage bongo. Nzalo bo pesi biso population. Ba kondi nzalo bo pesi biso population. Yango komisi biso boy. Aza politique. Maintenant ça analyse. Nzalo bozola lisa population tongo midi poko ezo bouger ba ne, ezo changer mutu ndezo komisa enyama. Est-ce que vous imaginez que sécurité botier la rababana na bino na bandeko na bino mukolo oyo fai mo ko sala mabazu pe ba kidnapper bango nga on encore ba kidnapper on ndeni bozo côté la bateau bazala ba on eloko te bato bazo lia mbongo ya population mbongo ya banzela mbongo ya babiloko nyonso oyo biso to ko jure nango mais bato fo ba lever bango wana big boss kaba Des places au monde batebele ba loba que bazali commandité par certaines personnes. Lobby hier na bandal ba eko kanga ba mo grosso ya ba na wana. Pour bazali cité parce que file ya moulaï. Lobby na bandal ba kangi bango. Ezala ba vieux mususu so mona pena tonton papa. Opesa ka respect opesa ke mote na ba respect nyoso na bandala okay muta a hébergaka bana wana ba minduki bakenda ko operele ba mituka elala kapa na ye bana na ba ndaku na bango mais papa wana o aza responsable obiso to pesa ka mbote chaque temps bonjour papa vous allez bien ah ma fille ça va yende mutu abombaka biloko bana wana bakenda ko operele ba ute okanga ba na bandala. De ba bouclage quand même ezo pesa résultat. C'est que ba bouclage ezo sala ma partie par là ezo pesa ba résultat mais kasi question na nga ezali ya koyeba ete. Suite ndeto na ngo bezo. Papa mokondi ya mboka. Ata koza prophétie que toko sombrer dans le noir. Au moins tikela biso na kati ya noir na biso souvenir moko ya papa Tshisekedi ya malamu. Makambo, faut taper sur la table ici là. Je reviendrai sur notre vidéo. Il y a eloko moko kidnapping mususu utiko salama ya somo. Il y a 2 jours. Tozo ya balisu te aba comme ko retrouver bintu ya batu.
na banzoto na bango na maboko ya bato maboma tozoyeba lisu te. Donc moto akomi eloko. Je crois que ce qu'il faut ba laver gouvernement oyo eza en place lelo, papa Félix Tshisekedi Antoine, papa pesa biso précision bakanga tina mutu ya suka ya affaire oyo. Azala za mokonzi ya ndenge nini, azala za moto ya IDPS, azala za nani, soki azali impliqué, population eza na besoin bayeba ye, ba s'en charger na ye. Tokomi koboya komema makambo na justice parce que tozozwa gain de cause te. Lakisa biso lobaki que la justice élève une nation, papa. Olobaki awa kokoya ko changer makambo. Kokoya ko pesa ya solo justice na biso forme. État de droit ezali lié na justice, papa. État de droit ezali lié na justice. Kangela biso tina moto ya suka, il faut pas muto atikala impuni pour continuer ko vivre na mboka oyo on dirait loi ezalaka te, mibeko eza te eloko te. Donc muto azosala ndenge alingi azokata moninga na ye mutu pendant que balobi la vie humaine est sacrée elobi nango papa François Mutombo. Makila nyonso ezotanga na kati ya mboka oyo baoboma batu butu moi wana ndenge nini mboka ekoki kozala bien. Po makile ezoganga de partout, na ba Congo eganga, na ba Ndundu baba soki banani, na Kikwiti soki banani, na Este soki banani, nyonso makila mboka mobimeza entouré na makila, makile ezo e makile ganga kaloko makila ya Abel ndenge ganga kipa nzambe. Siko makilo ezoganga wana ezo réclamer justice wana, ndenge nini mboka oyo ekozala bien, ndenge nini peuple congolais, communauté congolaise partout place baza ba ko vivre malamu. Américain moko akokufa komona soulèvement ya ndenge moko boy. Français moko akufi babeti masasi tala ndenge be meute landani ti siko e paralysé Paris mobimba France mombeza paralysé. Et puis ezali lokwa mouvement ya relais e bandi na France e koti na Bordeaux et partout batu so baningani. Mais Congolais, autant de morts, personne ne réagit. Congolais, autant de morts, Congolais aza lokwa mutu si bamboma. Bambome donc tout ba embeli. Kata elikolo, miso ebetaka to a bouger soute. On dirait population moko ekufa déjà, yango yeba ko réclamer droit na été. Ayeba ko loba po na ye moko te. Ayeba ko réclamer sengeli na ye te ezozongela ye Congolais yebi ko réclamer ngote. To abato ndenge ni. Ba marche de santé pour là to makasi ya osala ngo wana oh là on va tourner le monde. Oh on va bêtise voilà to makasi. Mais pour tout ça ba marche pour ko revendiquer ba droit na biso. Dollar est comme à 26 hein. Est-ce que boyeba? Dollar est comme à 26 et comme écoute. Pour lobby na changer na 26. To rêver kaka. Tozo kufa bazo kata biso tongo midi poko. Siko makila nyonso wana ya ba congolais ke na ka perte. Mbokoyo. Donc mundele moko bosa linga sala expérience na ye na soki domaine nini ya vie ayaka na Congo. Azala bantaba na bambua na ba meme na ba cochon oya kocha na ba kobali na ye pona osela musala. Oh soki nani yango wana azana besoin ya ba rein ayebi ke na Congo biloko moko bo ezalaka kuna bazwaka bango ba biloko akati basela yango. Oh mutalinga donc mboko pena mutalinga zone mabele moko boye o amoneli pasi te akoti neka na est akati mo parti na ye abandi owelela ngo na biso mutu mususu asala programme na faune na forêt na mai na biso donc mboko pena donc Seigneur. Mais un jour on va se réveiller un bon matin boye mboko ekomi na maboka ekomi mutu ya batu moko boye bakomo pesa biso ka ba ordre hein. Po c'est pas normal. Hein? L'inexistence, il y a justice, il y a ma sanction, l'impunité. Les autres, non, vraiment, je sais pas. Je suis dépassé. Boyoki mwana wana muki ya mwasi ndenge ni azaki misuga. Balingi ba kende na ya pikle, mwana boyi, mwana gangi, mwana leli, mwana tikali. Bongo soki au cas où, ezaki la place moko isolé, mwana me ma plein. Soki déjà ba beta ki eloko na zolo, mwana ninga sandeni. Bandeko na ngai, Congolais ne ceci qu'à phase de conscience. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et ça, les logos moko ezo simbate. Et il y a des logos qui marchent te na mboka on.
nzamba yoka biso mawa kolo penda yoka biso mawa toloba su nini nini toloba exactement nini malamu nalia na ngata mikate na tongo po makambo mboko ekomo sisanga mayele tozoyeba su te esika nini tokende nzambe adirige mboka oyo soki pena molili oyo ezali ye moto ayebaki ke tokota na molili oyo mpo toyeba kotelema nsima azwaka lokumu azwa kaka lokumu nzambe na bomoi. Peuple congolais tolamuka tolamuka s'il vous plaît tolamuka nalobaki tout le jour tant que makambo ekosalama nakoyaka kozwaka une émission pour sensibiliser kaka to se sensibiliser. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal ce qui se passe dans ce pays. Il est temps que tout un chacun de nous puisse prendre conscience. Yakoyeba ko telema, il faut au telema. C'est nous qui souffrons. Biso population to souffrir. Ozana poto oui. Bandeko na yo bazana Kinshasa ko souffrir. Oza à l'abri te. Posoki na potongo ozali wana oyoki mukolo moko bandeko nyonso bakufi olinga ngote ata kotuka nyonso tata mibale misato. Il est temps to se conscientiser to zonga na makambu ya solo to yeba ko revendiquer ba droit na biso comme il se doit en tant que citoyen vivant dans un pays appartenant à un pays. To comment vivre le kwa banyama. Nzamba yoka Kongo mawa. Malgré toutes les églises qu'il y a dans ce pays, ici et au moins en athée, batukutu ba comme ici église le cop. Nde place nzamba yoka kanda. Batu ba comme ici nzambe le kwa muninga na bango. Batu ba banga alisusu makambo nzambe te. Posoki makambo nzambe bando zo place na mitema ya batu. Mbele bana o ba ozo ba décision ba ozo ate. Côté moko boyalinga avanda loba ke na nombre ba église na ngo na nombre bitela ezali na ba réseaux sociaux na Congo na ndimite ke bana bangi bazwa décision bazwa kana ya kokata batu basisi kokata mutani na souci tani na somote Pona nini vraiment hein na linga oloba makambo politique te. Mais na oloba makambo mboka. Poso na koti na makambo politique ba okanga ngai na 2 jours. Yango na boyaka. Yango na tala kaka na misu na koma otala na misu. Kasi koloba te. Na koma kaka kotala na misu naza na nga politique. Actuellement na boaka mandoki nyonso ya makambo politique. Na tikala na ngai a politique. Mais quand ça ne va pas dans mon pays, en tant que Congolais vivant au Congo, en tant que Congolais qui aime sa patrie, en tant que Congolais qui est digne d'être appelé Congolais, qui élève le drapeau de mon pays, na kokotika la bouche bêtée. Je dois faire quelque chose, je dois réagir, je dois parler. Rien ne va, rien ne va. Tozo Kemba, rien ne va, Seigneur. Papa, aide-nous. Si telle est la prophétie que tu avais donnée, c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand nous avons bimisa na Israël na katia Égypte, bimisa biso peyao. Jamais prophétie ne kokotika la ça qu'on s'accomplir. Aujourd'hui, il y a de cela 20 ans depuis que prophétie on est pesama. Yawe yoka mawa. Yawe yoka mawa. Accompli. Accompli, papa. Tindela biso. Ba kondipe bato ba na souci, ba autorité, ba dirigeant ba na souci ale mabumuté, mais kasi ya population. Ya kosala selon ta volonté. Nengo otablisaki David. Établir pe David moko awa ale ko pesa biso ba solution na ba problème oyo. Toyoki pasi mingi, makila na biso tangi mingi, to leli ya koleka Yesu.
toleli mingi drapeau makilele kitolongola parti ya rouge wana to yango mutu esalisa biso boye yawe tiela biso David oyo akoyeba kopesa pe kimia population esepela ekomisa mokonzi na yango etika kofinga esepela na mokonzi oyo kopesa mpona kochange makambo longola baye nyonso bazali kosala bakomplot butu moi mpona koyekisa population mpasi yawe mopanga na yo ekote pa na bango evisite bango na mabota na bango baoyo nyonso bazoyeba baza bacommanditaire ya bato bazoalevaka bato bazoniokolaka bato bakonzi oyo nyonso mitema na bango eza mabe mpona koniokola population na intere na bango mopanga na yo visite bango ndenge ovisitaka Pharaon ntango okotaki bapremier ne ya Pharaon bazwaki mbutu yawe makambo echangeaka batikaki bana ya Israel bakende yawe kota na bandaku na bango panza bango na suki awa bosabone au revoir.